Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusimba, kumeka, yanikele, o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi oyo batata batikela biso na bajene ezali nde mokolo oyo tokozongisaka makanisi ya mateyi oyo batata batikali kotikela biso ndenge nini tokoki kosimbela lingomba po ete lingomba ti kino bilako na bango ekoka kokokana te yango tokoyokaka maye oyo malekaka na 5 mois. Biso bajene soki tozali kosala ma rappel na makambo nyonso wana koloba ete batata ndenge batikalaki kopesa maloba na bango ndenge tokolobaka ete mowei biloko na ye bokabola na bino ndenge bolingi kasi liloba fo bolanda oyo ye atikali kotikela biso eza boye te maloba ya bango nyonso misato bango bazali kosala référence na mai oyo papa Simon Kimbangu mama Mwilu babandaki koyebisa bango yango basimbaki yango pe elongisaki bango yango pe biso esengeli tolanda maloba ya bapapa batikali koloba nini soki tosimbi manso wana nde elonga nde ezali kambo mingi tokanisi mpona mokolo lelo yambo mpona kokanisa le 17 mars mokolo oyo papa Kulutu atikaka biso pe na bafete na biso ya le 22 mars ndenge touti kolandela na libondeli ya papa de la ville pe mama ya likambo oyo ezali na le 6 avril 6 avril dans 2024 eza komonana ete ezali autre ke ba 6 avril nyonso ekolekaka solo likambo oyo bapapa
babandaki kobunda na yango. Na 1989 wana papa Diangenda ayebisaka biso likambo oyo papa Simon Kimbangu ete ye nde Molimo Santu oyo bakotiaka tembe na likambo tata Nzambe esi basosola yango esi balobela yango depuis 1972 ndenge bapapa bayebisaka biso eke ntango wana Radio Vatican elobaki yango ete batali bango bangudiza nganga batalaka na ntango wana bamonaki ete solo tata Simon Kimbangu ye nde tata Molimo Santu kasi ezalaka diffusé mais po ete bazwa likambo yango au sérieux eke leta abimisa likambo yango etambola na mokili mobimba ezalaka na bango mpasi. Maloba mingi nyonso tokolobaka ezali maloba wana ezali na biso yango tokotiaka muke na bamessage na biso. Na etumba wana sika eyaki komonana ndenge tolobelaka yango na mokolo na yenga. Papa Mfumalongo maloba na ye ete soki bokomonaka ntango nyonso ekenda kozalaka pembeni ya bakonzi ya mboka ezali mpona likambo mosusu te mpona ete natungisa bango po ete baloba likambo wana po pamba te bango kaka nde po baloba yango. Soki balobi yango nde ezwi valeur na mokili mobimba pamba te mokonzi ya mboka nde ye nde moto alobi yango. Bakonzi mpe ya mboka bazalaka mpe na bangudiza nganga na bango oyo bakobengamaka parlementaire ou bien constitution elobi nini. Makambo nyonso wana papa Mfumalongo alobelaka yango nde esika ayaki kosenga papa Mfumalongo na ntango wana na président Mobutu eke ata po reconnaître yango te kasi eske bokoki kobimisa te mokolo oyo ezali ete le 6 avril ezala reconnu na gouvernement na biso na ntango wana Zaire lelo oyo RDC président Mobutu na ntango wana alobaka ete tikete tokende na congrès tokende na constitution soki ekoloba ba ndenge nini likambo wana ekendaka. Alors na 1972 wana ekendaka likambo wana. Donc papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima asengaka epai ya président Mobutu ata bolingi koreconnaître tata te sikoyo et plus tard bokoreconnaître ye kaka yango tolandaka na maloba na ye na mardi wana elekaki ete likambo wana yango abandaki komonana te na roi belge akendaki komona ye mpo na likambo wana bareconnaître papa Simon Kimbangu kasi kokangama ezalaka yango eye komonana ke papa Simon Kimbangu Kiangani aye kokoka likambo yango na le 3 octobre
l'an 2011 oyo biso nyonso tozalaki batémoin na mbanza ngongo pamba te na ntango wana na 1991 papa Diangenda alobelaki yango ete lokola esalami te na ndenge nga nalingelaki sika ekosalema kaka après 20 ans 1991 l'an 2011 wana esali mbula boni bilaka ekokana te ekokanaki te papa Diangenda alobelaka yango esalamaki esika ndenge papa Mfumalogo asengelaka date ya le 6 avril l'état a reconnaître yango donc chômé et payé na RDC mobimba na ntango wana ekokanaka te ndenge ekokanaka te papa Mfumalogo papa Diangenda kuntima alobaka ete makambo nyonso wana ye moko tata kozonga akobunda etumba wana etumba ngo tata Molimbo Santo akoki te akoki yango te yango nde toza komona lokumu eza kopesama le 6 avril oyo l'an 2024 tata Molimbo Santo papa Simoki Bankiangani susi na ye yango okolimisa biso po ngonga asi ekei likambo yango ntango papa Diangenda asengaka yango lokola endimamaka te na ntango wana na leta constitution endimaka yango te ntango wana bazokobenga yango comité central elingaka likambo yango te yango mokonzi ya mboka na ntango wana ye mpe alobelaki bango kolobela bango donc alobaki mpona mboka mobimba ke regret ezalaki na ye ke mpona nini bolingi koreconnaitre date wana te yango tolanda ndenge tata Mobutu na ntango wana atombokaka tolanda malgré bakassette conservation mais tofungola kaka matoi toyoka ta moke po ete koloba eteke baarchive ndenge nini papa Diangenda abandaki kobunda na likambo oyo ye kokokana lelo presse kubomanyama oyo avandi na ndako na ye asali mwa ndako ya eto mpe atie ekeko akosambela ekeko te akosala ekeko oyo a travers ekeko azali kokanisa nani nzambe pamba te lokola balobi na français tozali peuple pays okondimaka nzambe ekeko ezali nini ekeko ezali eloko elembo ekeko ezalaki mpona bakoko na biso elembo baye basali na yango nini nyonso batumbi balobi oyo petit pétisseur petit ali longola amulete bamama batata bandeko tozali awa bakristo balobi te tozali kosambela bise me soki okoti na ndako nzambe na baoyo bayaki kocivilize biso okokutabele biso mpona pote balobi oyo saint joseph oyo saint andré ekeko na bango ezali malamu mpo euti na poto oyo ya biso mabe
te ezali nini ezali makambo ya aliénation mentale nzambe azali nzambe moto na moto azali na ndenge na ye ya kosambela nzambe citoyen citoyen yango boyokaki ngai na se kokanga kotomboka na yango alobi o conflit avec l'église quel invers nani akokenda kobimisa baconflit avec l'église non ozali peuple libre okodeside souverainement et si ko tomoni na yango clarté soko tomoni clarté c'est notre droit c'est notre devoir de le dire de le proclamer non eyi koloba tomoni clarté okoloba obele pelele tala na ino bamama batata bande na 1921 na bazaire oyokaki makambo nini balekaki oyo bandeko babengaka bango bazali na kati na zaire bazali kosambela nzambe ya kimbangu azali moto moyindo ndeko na biso na bino lokola tozali awa alobi boye namoni nzambe alobi na ngai boye asalaki na kimbangu nini bakangi ye condamné à mort alei na boloko mbula tuku misato par contre na place bakolakisa biso nini Sainte Maria apimelaki bana kuna na Portugal na Fatima apimelaki mwana mwasi kuna na Lourdes na France na Borin kuna na Belgique là c'est normal nzambe apimeli moto mondele kuna akoyebisa biso ondima yango soko moto moyindo alobi ye mpe amoni nzambe balobi illumine kanga ye condamné à mort bamama batata bandeko makambo nazali koloba oyo ezali très grave ezalaki nini molili tozalaki na yango aliénation mentale nzambe akomaka bae na Fatima na Lourdes na Borin na Belgique moto moyindo awa na bazaire alobi namoni nzambe bakangi ye na mwasi na moto te ayibi eloko na moto te abeti moto te obele kolobaki namoni nzambe alobi nabikisa bato ozali na maladi bokenda na mai nasukola yo obika kanga moto oyo illumine moto moyindo akoki komona nzambe te afrika kufa na Lubumbashi après 30 ans de prison amona mwasi te amona bana te tezi wana ye ate komona bele oyo dembe na ye ntango tokomi presque indépendant na 59 azongiteli famille c'est grave oyo ezalaki makambo tokoki kondima yango te ezalaki nini aliénation mentale sur le plan culturel tout ça iko tozali kosongisa baculture na biso sur le plan de l'authenticité mpona nini ozali moto moyindo kala moto moyindo mondele suki na ye elali kolai mondele poso na ye ezali pembe oyo na biso egunzama ata osanoli ekogunzama be kogunzama tozali moto moyindo nyenye bamama batata bandeko c'est pas l'authenticité yo moto moyindo lokola babi na français cheveux crépus c'est ça leçon mondele oyo na ye elali yo moyindo poso moyindo ye poso pembe poka na ye Europe poka na yo Afrique okoki te oimite bango to bango baimite biso oliaka kwanga bango mapa c'est normal aye na Afrique akolia kwanga alingi kwanga te vous regrette okoki te kobebisa bambongo ezali bamama batata bandeko ezalaka liboso ndenge nini okoki epai na moninga ya mondele apesi yo babistek bapomme de terre banyama ole ye alobi lelo navekoya epai na yo obomi nzoto nyongo bebo eza na boucherie ka nyama ukabasuna na alimentation bapomme de terre oyo akolia yo olei oyo ya ye ndenge ya bakoko na yo ye akoya epai na yo akolia oyo ya yo ndenge ya bakoko na yo nyenye bajene oye ezali intéressant etumba wana yango ezalaki mpe na mokonzi na biso papa Félix Tshisekedi Tshilombo otomonaki yako ete ayaki proclame yango na l'an 2021 na inauguration ya musée mais ezwi ngonga molai pendant l'an 2021 tala mokolo ye kozwa esika
mpona nini ye ayaki kosimpose po badeba nyonso wana mpe ndenge alobaki ete ekokende na constitution bakende kotala yango kasi biso moko toyebi tolandaki kino ye moko ayaki kozwa mokano eke ndenge balobaka na France na lingala atie mokoloto bolinga te na tie yango eza boye te tala likambo ndenge esika yeutaki muta muntu atomboki epamba te na ntango wana balingaki teke 6 avril ndenge papa yengenda asengaka yango sikoyo tala réalisation banda 1970 kino l'an 2024 totala mibu nini eleki na kati wana yango batata na bamama mpo na biso ezali esengo mingi na ndenge nini eke bilaka ya batata eyi kokokana soki tokokisi bilaka wana nini ekoyela biso mapamboli elakisi ete ndenge toza koparticipe ndenge papa aza kotinda biso bafete nyonso ya le 17 mars le 22 mars préparatif kaka ezokende kaka na le 6 avril po ete na mokolo wana tozwa mapamboli na esika wana ngai na yo tomeka kososola na makambo nyonso oyo tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisi ya bilaka azali nde kosalela biso azokokokisa bilaka na ye ndenge balakanaki na batata bon ntango toza kobongisa makambo na biso bana mosusu mpe bazalaki pembeni papa makambo ekomi très intéressant eske ngai mpe nakoki komona conception likambo yango soki ndenge nini nakoki koexplike yango na bandeko na ngai bagene ya problème eza te okabokidi bosiwiza leka boye kasi oloba po ntango toza koprepare makambo yango bango ezalaki pembeni alors ye alobiki en tout cas papa nga mpe fona aloba kaka po ete makambo yango eshoke biso na mitema mokonzi Mobutu tolandi ye malamu atombokaki mokolo wana ndeko papa etoko oui bakokani te na bamama choise alors noko mpe aza wana ndeko mpe anoko ale papa di toke na komba tata mwa mpe tata limo centre ntango toyoki mwa extrait oyo toyoki biso nyonso awa tozalaki na papa na bandeko mosusu ya presse interpellé mpe biso nyonso en quelque sorte et que papa azalaki na posa alakisa na biso bakibangisa ye teke depuis l'église kimbangisa ebanda tofetaka kaka biso moko bafeti nyonso oyo église kaka biso moko tofetaka yango biso moko wana ndako na kati ya ndako bakimbangisa mais oyo feti oyo ya mbala oyo ya le 6 avril 2024 ekozala fete na bato nyonso ezala non kimbangiste mpe bakimbangiste donc eza fete moko ekomi officiel na l'état donc ça veut dire anta oboyi ko jour yango ke olobi ke okosambela te okozala na ndako mais okokende mosala te okofanda na ndako mais bakimbangiste biso tokoya kokumisa mokolo wana donc papa monene ya likambo wana nde yango nde papa azolinga alakisa biso nyonso
toyeba posa to esengo nini bapapa baza na yango. Parce qu'il y a des gens parfois qui comprendre la dimension ya eloko wana te. Donc papa esengo ezali ke fête ya liboso o eza officiel et que tout le monde ezala kimbangiste ou non kimbangiste toko fêter le 6 avril 2024. C'est pour cela que papa ye wana ke Kinshasa pour asolango ye moko tête à tête na mokonzi ya mboka pour être mokolo wana 6 avril ezala vraiment na nguma moko ya munene. Donc interpeller biso nyonso ba jeune et que mokolo oyo papa Félix apesi na église ezaka na église kimbangiste te eza pona Congo mobimba pe Afrique moto mutu mwindu nyonso na biso na Congo ndenge balobi ke eza journée fériée et payée. Donc oyo nyonso kolobaki te nga église kimbangiste yango te na fani mais okofana ndako okofana oza obligé ya kofana ndako jour yango okotala yango okobeta ntali solo ke likambo oyo papa Félix asali ezali vraiment ke ya papa Simon Kimbangu ya mwana ya Congo. Donc interpellation wana papa vraiment alingaka sala bon apesa moi éclaircissement wana ça veut dire papa bolimbi sur lobi yango te mais souci ya papa ke jeune nyonso kimbangisi aiba monene eloko wana oyo papa Félix asali. Donc moke ona ngana pesa moi précision yango wana na komba tata moi pe tata limo centre ba jeune to sepelité merci okoki kozonga na ah bapesi yo merci mpona te noko yeno andibo bajene oye nyonso bitumba nyonso wana ezali ya solo tata molimo santo moto aza kobunda yango ye mutabundi etumba wana kasi biso mpe na kati eza boye te amba te aza kosenga biso bozala makasi na mabondeli bozala makasi na kotonga po elaka epesamalaki ete soki botongi yeluselemi te pasi na biso ekokosila te yango aza koforce toyebi eke aza koforce biso koforce surtout na mabondeli koforce makasi tolandi ndenge président Mobutu apesi biso matei fierité nini yo kimbangiste fo ozala nango oyo oza komona ete ozali kosambela nzambe ya motu mwindu tolandi malamu ndenge alobi ke obandaki kosambela bikeko tolandi te wana bakosambelaka bikeko mais biso toza kosambela nzambe ya visible vis-à-vis azolia mfumbo na biso ozoya kwana eza boye te Président Mobutu alobi malamu ke biso ata biso bato yindo soki papa Simon Kimbangu azalaki mundele nda bandimeli mbala moko zokola aza moto mwindo biso moko mpe bato mwindo ate Kimbangu te esikoyo na mokolo na lelo elobamaka te elobamaka te ndenge ye moko Mobutu abandaki koloba avoyage asali tour du monde mais aye komona eke nzambe azali wapi tozongisi kaka makanisi yango lelo oyo papa Simon Kimbangu toza na ye na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani malamu totosa malako na ye ndenge aza kolinda biso mabondeli misala ya kotonga mpe kolona mpe kobokola soki tolandi wana abanza ngai na yo tokobika wana lelo na telemi wana okomba tata mwana mpe molimo osala amen.
Bajene oye! Bajene oye! Tolandi to tolandi te! Toyoki to toyoki te! Le 6 avril, oye! Tobongisa maboko, totonda matei ya makasi oyo tozwi epai ya Nzambe na biso okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Okombo ya Tata, ya Mwana, Tata Molimo Santo. Protocole bobo msila biso basali. Protocole basali pour la présence.